Maître TGV, Genoma, Toulela Mamale. Enchikate bati di koka Toulela, Emeka Mamale. Ye bati di koka, enchikate, Isobana mate Toulela Mamale. Genoma dolele. Genoma dosenge. Genoma. Wabemeka. Genoma dosenge. Mon capitaine Anja dolela mamale. Genoma mamale. Genoma dosenge. Soto biso bato mabela pamba genoma dosenge. Babeta tolo bakota malita o genoma. Genoma, Toulela Mamale. Enchikate bati di koka Toulela, Emeka Mamale. Ye bati di koka, enchikate, Isobana mate Toulela Mamale. Genoma dolele. Genoma dosenge. Genoma. Wabemeka. Genoma dosenge. Mon capitaine Anja dolela mamale. Genoma mamale. Genoma dosenge. Soto biso bato mabela pamba genoma dosenge. Babeta tolo bakota malita o genoma. Bonjour balandina biso partout vraiment bozolanda biso na poto Afrique nyonso Europe mobimba toza bongo na chaîne na bino ya NJ4 Cadence TV ya emoko boss Patili Bondas eza bongo molobeli na bino ni na mbisi bae bangai bae nyonso bolandaka ngai toza na matanga toza bongo na hôpital na morgue ya cinquantenaire na matanga ya Mamale star munene ya mboka oyo asilaki na kokufa yebaki na kotika biso toye kobimisa bongo nzoto ya mowei metangu mwana mubadi oyo abandi match na ye ya liboso na Darine. Je vous assure ezalaki ba merveille parce que tobetaki na contre Kalamu na premier mi-temps ezalaki 0-0 yazaki na bande de touche bakotisi en deuxième période. Garçon a épaté tout le monde, a marqué coup sur coup 4 buts. Pour gagner 4-0, c'est là que c'est parti.
Tozan n'a pas souvenir d'un madame. C'était un garçon franc, il avait un franc parler. Azaki Kobon Balikamute. Tozan a Likamunamote Manaï parle. Contrairement à Ndenge Bandeko, Soussou, Azaki Kolomanaï, mais non. Chez nous, il était un garçon exemplaire avec un franc parler. Après, on a des histoires de Mataki et puis à l'équipe nationale, ainsi de suite. Ils sont dans le moment où assez accueillis. Nous avons ma casse dans mon thème. Nous avons si ce n'est que, il y a pour remercier Batou Oyo, Basalia que Cornaïe et Guimanande Kamalam. Donc, au gouvernement de la République, au travers ministre Nabiso Amos Mbayo Kitenge, donc au quitte la fédération Nabiso ya football, et pas le président Nabiso au Mali. Donc il y a des SMP et va estimer le président Nabiso Vijay Timanga. Et puis la coordination, il y a des présidents Nabiso en coordination. Donc il y a le président Olivier, ainsi de suite, nous avons mis sous moyen d'autant à Bakou, nous avons sauté. Et puis l'homme de passe accueilli sur l'évité. Maman est partie. Adieu Sorino. Sorino. Je vous remercie. Sorino. Merci. Bonjour, Ndekopi Roger. Ouais, bonjour maman. Moi, mboka tomoni eko kabola mawa na famille ya mama le na batunyo surtout relation ya malamu zalaki nango na joueur na biso. Mama le congolais, mama le grand joueur congolais ou ACP ça ba congolais. Ya on le roi le loi tiki biso. Ya on te ko lela ye, ya on te ko kabola mawa étant que ba congolais. Ouais, Ndekopi Roger eko kabola mawa étant que congolais. Et bongo mama le tomoni azaki vraiment icône vraiment ya mboka na biso. Et là on est vraiment roki koloba na gouvernement na biso pour na bango. Et là on a koloba na gouvernement na biso ke to honorable joueur, to honorable icône na biso l'air baza vivant. Ezateka soki mutakufi nde to larsi bolingo, to larsi nyonso tout non. Yo mo bi condition mama le akoma ko vivre nango. Ezali sou bien te, to koma ko chola e. Donc akoma ki sija mon keri, akoma sija o chola. Moment de là msusu fala ki basalele bolamu yango wana. Ba lelo aza sou te mena moni basalele bolamu cercle à cher. Ba saki moko boye bon. To pesa maka merci mais to sangika ke basala angolais bato aza vivant et ça so bien et pour la tobo sana mama lete na kosenga terrain GD côté ba papier le prince. Et comme un terrain mamalé, donc ba pesa ngo combo terrain mamalé, terrain GD na lemba. Ba pesa combo terrain mamalé et vous allez bien. Oui, bah continue biso bouti boyoki message vraiment de copie Roger Mwanamboka a lancé. Maman Sandrine ba la yoki message allez moins. Boyoki message bo sunga kabastar na biso tang baza na bon moy. Po bo mona ki vraiment condition oyo mobeti ndembo na biso mamale akoma ki ko vivre nango partout ce qu'on y a dans l'embarras comme à 5 terrain à GD et comme vraiment terrain que c'est la référence il y a Mamale Kati fille de grâce sommet de sommet tango vraiment il y a ko aider il y a ko sunga ba joueur mususu pe ba ancien joueur ebele pe baza na posa ya lisungi na ba na poto pe baza na posa lisungi na bino na ba ancien joueur na biso tozomona ndenge bazo sala. Ouais, naye ko kabola mawana ndekolanga kufi donc nalandi start avant na ko icône c'est mon frère. Donc biso penza to kolesika marona mama le to kolela ndo na biso to kende kotika ina dernière demeure na. Ouais, boyoki mama Milo ndenga lobi ya kolela ndeko na mama le mama Milo question mi balé oki koloba na gouvernement na biso nini pour na négligence parce que ba mama le baza ba icône ya mboka oyo basali ba succès makasi na mboka oyo mais tozo mona vraiment ba vie na bango ezalaki bien. Bon to lobani mama le mo kuta loba mbongo mukeba le mukele lo bat ba ko molia
ba joueur ba comme aux quelque chose lelo mama la kufi ba comprendre que ba icône bazo kende ka boye bazo kufa misérable donc ba o batikal ba kuluwe bazawana ba joueur msope ba sala o pe ba marka football à Congo ba mekana ko sangisa bango ba prendre bango en charge ezalo ko moka bien sinon ba bandaka ko pesa ba dernier hommage à kitoko alors que mama la kufi na toi familial a kufi ata sans fronte moi c'est na bana to éviter se ba otika ndenge ni se ba ndako lia ni mama le souffrait pour aller sa famille alors que asala musala atombola bende la mboka donc mama la za net exemple ba o batikali siko ba prendre bango en charge par rapport ya liwa ya mama le donc elo na ko lo ba ngwana. Merci maman Milo, merci Esther Boulantou Rodriguez. Balobi vraiment gouvernement bozo ka ba message bana mboka baza ko lancer ba joueur ebele batikali bo sunga bango famille ya mama le patiki mwasi na bana to ebite vraiment soki na sima ya mama le bakotika la ndenge nini bo meka un peu ko tala vraiment bo meka ko sunga et ko sala biso bien Rigen Makese le merveilleux yo yebi et ko sala bien vraiment makasi tozaka toujours tozo kabola kaka mawana ndeko na biso Mamale, relation Mamale Azakina, nos grands frères, Azaki Pe coéquipier, donc Azaki Pe idole. Donc, ce qui est sur le lot, tu vas t'aballer, tu vas au boulet plus qu'aux alocolaïs. Donc, aux alocolaïs. Donc, tu perds dans ton monnaie. Parce que pour nous, Azaki, grand frère, idole, et dans l'équipe attend une belle l'équipe attend une belle tozalaki na tola na chambre moko da marambo belé on belé zaye mais minyo lo beza mais moko lo beate message ni no ko lancer na gouvernement pour na bino botikali na ba ancien joueur ebele baza ko occuper bangote baza vraiment na passe oki ko lobani parce que to mona ki mama le ba négliger ki or que mama le aza icône vraiment ya mboka oyo ba négliger ki mama le makasi ko lobani. Mais ça, ils ont aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ça ne sert à rien, Babylon est belé, automoni, partout, comme le cas par-ci, par-là, dans le quartier, on a bâti des photos, des fichiers, non. Tant que ça, il y a bon moyen de les inaperçus. Nous battons, nous sécaillés, nous qui peut être. Et maintenant, tu as Koufi, Babylon est belé, tu as contribution, non. Aimons-nous vivants. Tu sais, belé, mais tu sais, moi, penser, une reconnaissance. Et ça va reconnaître moi, centre hospitalier, pour nos anciens joueurs, pour nos baninibo, et ça, c'est bien. Tu le bien trop que tu l'aimes, mais alors, aimons-nous vivants. Merci, aimons-nous vivants. Vraiment, bossa la maman l'amour, na ba star, na bisonde, bossa la rapé, na ba théâtre. En tout cas, bossa la paix, na ba joueur, na ba musicien, na ba toutou. Bazana posa vraiment ya lisungi, bazana posa ya lisungi. Papa, bonjour. Oui, maman, boni. Bien, papa, to moni vraiment yo kolé la maison, maman le. Oroki kolobani relation ya malamu vraiment to témoignage nini ya malamu oyebi pona. Témoignage ya malamu biso tozaba na lemba. Bana lemba nyonso tu bayebi ki ete mamale. Mamale asali makambo minene na mboko oyo. Ozo comprendre ti to mona bon to sepeli po batu nyonso bayeba konzi bayeba nini. Mais mamale a souffrir na suka awa po comme akende tina liwa. A souffrir ba yebe lisusu te metango ba manako pesa ba joueur wana mo eloko mo yanga na tozo senga ba yeba ba joueur ba mekaka ko aider bango carrière ya joueur ezaka mulaite tozo mona ba joueur loko ba Samuel Eto'o carrière esili mais akoma ambassadeur pour nini ba joueur congolais ba koma ba ambassadeur na ba mboka wana te batinda ka bango te fédération ya monde ezalaka pour ba joueur ya ba okaka Côte d'Ivoire Sénégal okaka ba joueur ka kuna ya Congo rien yango na tozo interpeller Constant Omari asala nyonso tu ya zakuna Constant Omari azalaka kuna il faut pas ça pe ba joueur na biso pe bazala pe danser pe ba comme pe ba ambassadeur ba représenter ka pe mboka pour ba les ala makasi et puis loko moko na kosenga na Constant Omari na lo bango tuo et Pefkin il faut ezonga et Pefkin il faut ezonga équipe moko te ko beta 12 matchs et que Coupe d'Afrique équipe nini et Pefkin il faut ezonga lina foot ezali
championnat du Congo ezali mais epefkini yango nde salaka mboko oyo yango nde salaka bale ya mboko oyo. Merci papa, message ni roko opesa ba konja mboka parce que maman le vraiment azalaki négligé makasi tozo kande batu nyonso tout baza koloba bango bazoyaka na aide soki muta kufi maintenant bande ko lukata 100 francs basunga star muta mona na kite en plus ba ko kotisa na kati ba maladi oyo olinko na lingi koloba boye ba mboka na biso ezala ba joueur ezala politicien akufi ezala donc bato wana bakufaka pauvre ezalaka nini tozo mituna ezalaka nini ezala ba journaliste okoyoka journaliste azorenye betanga kufi bakomoluka aide pa ba pona nini biloko ndenge wana il faut mboka na biso etelema na makambo wana eza ba situation moko ezalaka soni mingi soni tala mutu lokola Zidane azokomela mamale Maman, moi, le bamingue est ça, maman. Merci, merci. Et Pefkin, il faut zonga. Merci, merci. Boyoki message, papa vraiment a lancé, hein, papa Constant Mari. Landela vraiment, ba Djogo, Landela vraiment, Makamalamu. Jimmy Bofosa, balobi tozo kabola kaka mawa, na libota ya mamale tozo kabola toujours mawa. Après tant d'années, vous êtes dans 4 Mboka, vous pouvez rendre le dernier hommage à Master Nabino et Meka Mamale. Azaï Kon, vous êtes dans 4 football congolais. Parce que vous avez dans les années, autres calendriers. Bon, souvenir, c'est que Mamale Zaki Mutoyo, Alinga Ibatumingi, Mamale Zako Lingate, joueur va souffrir. Mamale Bando Lingate, qui est joueur dans un problème, fois qu'il n'est pas au comité, à qui nous sommes bon pour jouer à la bien. Donc, Zaki peut Mutumoko Alinga Iba blague. Si vous avez vraiment beau sentir vraiment non, moi ambiance et c'est on a dit équipe. Azaï Mutono peut ambiance vraiment dans l'équipe nationale. Et puis la derrière de tout bétail. Merci. Moi Ningidi Toyoki Toye vraiment kokabola mawa na mamale na bino pe ba jogo na biso nyonso ba 5 joueurs na biso mais et ça biso passe parce que mère réseau passé partout que mamale a kufi na corona est-ce que ça vrai? Non, c'est pas vrai. Mamale a kufi na corona te mamale a belaki al maladie na o bande moi kala comment il est là moi pour mutema yo ebika ba situation mboka moi ba retour ma saison mais moi blobo et ça moi genre moi mais abande ko ba mingi amasana problème gara mutema zo ça passe bani donc mamale za mama corona te mamale za problème gara belaki a kufi. Ouais, maman la kufi na corona te biso nyonso tout bino mo boye bi makamba ndenge komi koleka. Deuxième question na biso ezali maman le balobi ba négligea ki maman le abande ko zanga même kisa komela. Et bongo pona yo moko muninga na o sala ki nini vraiment pona muninga. Non, on va kisa komela komi maman trop dit. Maman la zaina e bo zaka situation mais zarité azangi ya comme mobola bien te. Azana ba vie na e bande ko aider et ça moni ba tu suspendre na mbongo mais qui a se traité à Koufi. Donc malade Koufi ça a été pour aux en ngobi aux en ngoté. Et ça a temps circonstances ça arrive donc c'est ça. Ouais, message ni au copé ça na ministre à sport. Message ni parce que tout le monde a bassin joueur tout boza vraiment négligé ma casse. Message ni ko lancer na ba konti. Ba meka ko aider biso ba ça biso to sali pe mo mingi na mboka. Donc ba ça le lo moko que ba aider biso donc tant mon salaire miké bien ba considération moi musala ba pesa biso pour tout vivre pe roi ba ninga biso. Ouais ba konjamboka na biso bo aider ba yemweni ba mama le ba jam cool ba ça vraiment ba icône ya mboka o ba sala vraiment belé na foot na biso vraiment en tout cas bon meka un peu kotala so total ba ancien joueur il y a ba pays mususu ya ba Afrique il y a ba Europe ba za na ba mbongo ba za ba milliardaire ba na ba mbongo belé mais ya biso awa tozo mona peut-être les mususu aza même na carte azo zanga même moyen de transport atambola lango en tout cas Jimmy Bofosa ye mweni ngidi yeyo en tout cas soki kolinga po aider ye obengi mni na mbisi et ça la bien ma
kenoma tolela mamale ensikate bati dikoka tolela emeka mamale bati dikoka ensikate isomana matete tolela mamale Kenoma dolele kenoma losenge kenoma wabemeka kenoma losenge mo capitaine anja dolela mama kenoma mama kenoma losenge soka biso bato mabela pamba kenoma losenge babeta tolo bakota malita o kenoma Papa la monnaie to yo kabola mawa vraiment na libota mama le na ba joueur nyon surtout. Ouais, to ka ko rendre ba dernier hommage Payazo ya na biso. Un grand frère na biso icône na biso ya Congo. Le atiki biso. Donc toi na mingi olobate parce que toi blessé. Ya wala kse biso nzela azate lelo. Ya moni biso to ko rendre ba dernier hommage en tant qu'icône à Congo. Merci. Souvenir ni amalamu vraiment Rosanango pour na mama. Bon, ya zo sala mo ebele to na ba souvenir ebele. To ko lo ba le meti lobe si la te. Mais à ça la biso ka ba plaisir ebele quoi. Merci maman Cathy fille de grâce. Vraiment tozo kabola kaka mawa. Sandrine Mbala maman mokonzi yo moko moni vraiment. Maman. Papa to moni yo ko kabola mawa vraiment na mama les souvenirs ni na malamu ozana ngona ndeko. Donc émotion za makasi. Na isengo za makasi mo ko lo ba twezate. Na otala oyo grand icône na sala. So nazo raisonner 98 na grand souvenir à tirer la biso médaille au ayanango surtout biso bana lemba ngaba biso tout to le lia zo to sepeli makasi. Ouais.
bana matete bomoni bana lemba ndenge baleli vraiment bayeko kabola mawa na mama na famille nyonso ya mama le na ba joueur tout mboka mobimba eza kolela mama le papa tomoni ope mwana lemba. Oui, nada mwana lemba véritable pena mwana lemba donc aza ba souvenir ebele ya mama le un an naza na vie na nga secteur baza ba vie ba police biso pena na ba terrain me fe wana ceux qui te yebaka ta kobetaka mwa bale na ba pota mike ezali kaka bandola nde ba idole ba vie wana bon kotala na bano na 7 lisusu eloko via betaka biso pena na Burkina Faso donc etikala biso pena de idéologie donc ata ba joko ba koleka na bango mais c'est totali kaka histoire ya Burkina Faso oyo banda makambo ya ba récupération wana ba remontade ba kotala nde mama le ta bale mukie ta bazotala remontade ba kotala mama le ta bazotala lisusu makambo omo bale mukie mbongo mukie bale bele mbongo ebele lelo ba joko bango ba développer mais eloko mo regret ezali ezani balingaki ba kunda joko na biso lokola mwani ya mamoko boye gouvernement na biso faut tika biloko wana ceux qui balinga sala makambo na bango ba coronavirus wana non il ne faut pas toucher à la corps ya bato ba sala histoire na kasa ba mboko en tout cas na remercier le ministre na remercier pena gouvernement ba konzi pena na ndenge pena que oui ba tie biso pena to mona ta servir mama aller vraiment en tout cas na remercier gouvernement na biso. Ouais, bozomona madame mama lendenga azolela vraiment passe na mutema mama Sandrine Mbala babi tala kaka papa bino mutu boza ba marié papa vraiment tiki mama eza pasi epesi ni na mbisi pasi makasi kati fille de grâce mama Esther Boulantulu bino nde ba mama boyebi ba pasi yango penda ndenge zalaka pasi makasi azotala bana azotala baleka azotala libota mama ezosala vraiment pasi makasi bozalaka wana na NJ4 Cadence TV ya boss parti libondas vraiment bokolanda ebemba mama le tina suka. Papa, répression des anini, oriko lobanini, poto monio awa, oriko pesa message nini vraiment na gouvernement, parti libondas pa yo ka message na yo. Bon. Na habité sur le rôle bandé nini, tous à la cinquantenaire awa na morgue à cinquantenaire bino mobo mona. Ma ele kinga de trop, ma ele kinga toi et kaza cher pour nanga, zala ki cher pour nanga. C'est mon oncle le qui a maman nanga. Donc maman nanga utazando inae. Yazo comme ma mère nanga. Donc il y a l'obésité. Mes condoléances na famille footballeur nyoso. Hein? Mes condoléances na Congo mobimba mokili mobimba Afrique mobimba to bungisi joueur moro le plus cher au Azalé Nabiso quoi mama le meka esanga Zorino mon oncle que son âme repose en paix. Donc il y a l'obésité belete parce que yo ebinaza vraiment très stressé. La pesca bana potombote ba o bazolanda na minute oyo. Venanga dadi mavungu venanga simo gom sebamba na Suisse tisi les Valois koko swaga
donc bana poto tout na bosani vraiment bolimbisanga yo ebika nazande na mawa mawande. Merci Igo Doule, on comprend mawa vraiment ya neve ya mama Léa, on comprend la toche à ma taille. Il peut à comprendre babi yonde kolo ba solution famille mama Léa vraiment et yo qui passe ma kasi et koufeli boyo qui message ya moi na kasi nae. Merci beaucoup vraiment. Moni et bembe na biso ekei vraiment ekeko kunda. Merci na bana poto nyon surtout au penda batinda ki ba contribution na bango la toche matai ba remerciement à toi maman Cathy sommet des sommets maman Esther. Vraiment bah merci Nabino et Belé na ba contribution Nabino mo continanga Igo Doule bah merci à trop beau branche beau zapete beau ala toujours wana na chaîne Nabino ya NJ4 Cadence TV ya Boss Parti Libondas merci et Belé Nabino.